On ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Moment où tu as toutes les activités culturelles, j'ai dit bien, est annulée. Tangalanga numéro 1, il y a 5e génération à faire les gola à beta concert na cham. Pour faire un beta chang mobimendima. Et mutuna mutana ba fanatique naé. Mais il y a ba ministère mususu bazara ba fanatique ba mona na raté. Ba ministère mususu ba fanatique bazara sur ma réseaux sociaux. Ba so maka ba méga boy. Ba là sur ma réseaux sociaux. Mais biso ba golois. Quand on parle maintenant sur là, biso ba golois quand on parle des musiciens que il a des fanatiques, nous on lien là. Mais eza na ba mususu ba futaka bango po ba ofinga ferry. Baza. Il est payé. Nous connaissons toute l'histoire. Il faut pas faire une émission. Autrement dit, tu le beau. Kelvis Nkoyi salamba mama na nzembo bashoka bolingo baumba bolingo ye trapé ngai yoni kaka mwana otakuta bakotizela mabe botuna dite boleza dodo yeba kika ça se interdit yo bela rifere ya faire wapi et puis nanani bayeba jalousie musala na yese ko panza mabala ya bato fero yo yebela ye oyebele na komo mutu personnage à faire. Personnage à faire. Ne natalaka. Aussi faire 18h juste. Ata oza yidingwe bongama po mboko pe zara ya bisonyos. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder à travers notre champ de référence Congo Mokili. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers notre émission à cœur ouvert avec votre humble servante Fallon et Congo. Et Congo, il y a Fallon, toza a bon na mabele ya bagolwa ni to mesa ko benga bango bagolwa to solo na bogar de la prince na mabele bele o ezali vraiment assistant ça tozo yebate comment faire manager na ye ba contre sili o atiki barime réseau makeno asali musala bien te yango faire à longolier par rapport à ya entourage ya faire eza bien te to robeta lisolo bon ya martyr ya fali poupa aussi par rapport à disque d'or na ye to mekampe ko solongo marque ba golo mes actualités il faut aussi mbato ba avis ya moko na moko ponango naza bongo na bogor de la presse muka tombolo mukwa kota Arnaud de Sosa. D'accord, quand tu as invité bonjour. Bonjour ma chérie. Bonne santé. Ouais, santé peuple par la grâce de Dieu, Nzambazo Songa. Match est bien. Match est bien. Bon gars de la presse, match est bien mais bonne dynastie na ba sanga dynastie. On a bien liboso dynastie. Ouais, dynastie zotambola bien. En tout cas, merci na ba golo tout. Pour bazo aider biso pour na ko somba artiste na ba plateforme tout. Nzambazo Songa en tout cas, tozo kende dans les bons, nous sommes dans les bons. Merci beaucoup l'artiste ça qui me sala bien Dynastie volume 1 deux fois que tout est na émission album oyo et yaka ko yaka na idéologie na yango grâce à Dynastie yango nde mon makambo belé bongo na mboka lelo ba ministère ba komi ko sangana grâce à Dynastie et ça le seul album de la décennie oyo yaka ko la musa musique congolaise sur le plan international puisque sans Dynastie musique na biso c'est ekufa ki nango pena kala
Abando beta lisolo et bon yo so ka pena mundela vandele yango boy musique congolaise. Oh. Et ça la rassure. Quand on fait la seule dynastie, il y a des coachs partout dans le monde. Voilà. Parce qu'on a la musique congolaise, Kinganya Saliboy, Kinganya Ayibi Boy, Kinganya Adam Sumloboy. C'est grâce à Ferré. Donc cette fois-ci, je t'ai dit ma chérie, faire Aza laisser la zanet Lumumba ya musique à Congo ne Lumumba za na Congo. Les patrimoines. Donc Aza patrimoine mukili to yebi. Comme on dit aussi Misakangwa. Mais je te dis, Aza patrimoine ya musique à Congo, yo ko boya faire. Faire Aza net drapeau monyo yo. Sauf faire Aza te musique. Au moins net mboka sans drapeau boy. Mboka wana eza boy. Le rôle à faire Aza musique eza boy. Au moins tabakanga ki faire. Asala ki 2 mois en prison. Voilà. Biloba le bébé na tebe bato bando loba. Oh boye, oh esali boye. Yebisanga événement samaki ya malunga. Yebisanga biloko balonga samaka. Projet zalaki déjà. Maman. Tomba martyr ezaki déjà na nini ba martyr beta mi na biso martyr ezo continuer ko beta na Watanabe martyr yango le 29 fois tozo martyr afali. Quand on fait abimi maramutu patron ko sa couleur les multicouleurs mbala batabarbar Israël. Makambutu pepele et puis pour na faire azaneti cours ya français na école ya bana. Oh, ndene. So bazate ça que chike zate. Il faut bana faire pour musique. Oh, maman. Yo ko banda musique ya Congo, o ko banda ko tanga musique ya Congo ya lelo. Sans tanga komba faire liboso. Yebisanga komba ba musique za na actualité na moment où. C'est fait rigolo. Zali fala zali fali ko. Na ya pas mama batute. To ko ma pe bisika. Na ya pas mama batute mais na zo la artiste na ngai. Ele bazali déjà to tanga tanga ba. Oh wapi comment la faire aza makambo. Yebisanga itango bakanga ki faire. Comme ma faire yebi concert à liboso beta wapi. Abeta na Côte d'Ivoire le 5 novembre. Oh. Ouais. Ah le 5 novembre. Le 5 novembre tu en Côte d'Ivoire bien sauté comme déjà 5000 CFA. 500 000 CFA plutôt. Na valeur à $350, $400. Donc, pour na kolobayete, les patrons za makambo na succès. Mutazangi na prison papa ndo kozela yeka ka bimaka po bete la biso ndou. On qui contrat déjà ça là Congo depuis Kalava ko ta. Mais mususu banilaka. Contrat mususu pe banilaka. Ah côté prison contrat mususu ah oti prison za la makambo te. Toi ni les contrats. Mais o batiki ti abeta ka ça dire za makambo. Ba West Africain ndeto bandi na bango kuna. Makambo ba plein mutaye bisanga susu na Afrique centrale te. Oh. Il faut to banda kuna makamba ba plein il faut to banda kuna na Afrique de l'Ouest. Non botiki Congo bien so ba plein te na mboka na biso to banda on libanda. Mutu akosala ba plein na kati ya Congo wa précisément na Kinshasa ko leka faire azate. Faire azate ke umu bakolo mabele moi na maman Marie Makese. Soka beti n'importe quel concert na Kinshasa fait ça la plein. Voilà. Tangelanga numéro 1 il y a 5e génération ya faire gola wa koton abeta concert na chango. Pour faire abeta chango mobimba ndima. Azoba mise na chango. Kasi nzunga famille pe la retonda ça yaona yebiso ke mutu na mutu ana ba fanatique na ye mais yana ba mise mususu bazaka ba fanatique ba mona na raté ba mise mususu ba fanatique bazaka sur ma réseaux sociaux baso maka ba méga boy ba ala sur ma réseaux sociaux mais biso ba golois quand on parle maintenant sur là biso ba golois quand on parle des musiciens que il a des fanatiques nous on l'est là o mona te ngai na zanang uyoko ya mangata keki tant que fanatique il a fait kendo lo kaswa fanatique a ministère songolo yambaye omona ka soki aza porte-parole que ba futaka ye so ngai ne na legi na TV bo j'ai l'amour de parler pour mon artiste je ne suis pas payé moi ba futi ngai te un sentiment na nga na lo bela leader na nga o yebi ka futaka ngai pona ko lo bela leader na nga kanga salaire na yo mais eza na ba tuso ba futaka bango po ba ofinga faire baza Baya ko dénigrer faire. Quel musalani na salaka? Il est payé, s'il vous plaît. Il est payé. Bakena ko futa bango tuna orotana. Nous connaissons tous l'histoire. Il y en a preuve. Mutalika ataba ya mindundu. Ataba ya mis mwana sirage mwana effet. Il faut pas finir kaka faire na émission wana. Faire ça la bangoni. Tango biso to yaka boy oh laissez cesser les faits. Bon, toutes les façons, nous laissons pas les faire. Voilà. To continuer à la promotion de Dynastie Nabiso, laisser l'album de la décennie, ils ont un succès partout. Ils ont tambola, ils ont kitoko. Deuxième volume, ils ont déjà la mingi, tout le monde déjà. To bendo yebi mutaye minzembo boule. Nani? Yebi sabiso. Malange. Zembo fait rigola na malange gole kan zembo boule. Pona voir. Toluka disque. Maman.
Bato baza na nganda njika kuna baza na babatetela kuna na kataka gombe na lubefu kuna. Mabe ya Kishasa yango yo. Posa na yeba mona na TV. Bana poto botala bato botika basheki botika na kini. Tokoloba bango banani. Posa kaka bamona bango na TV à Kinshasa oyo. Bon, bomona na kaka. Donc pona koloba ete ozui voix ya malange, ozui voix ya ferre. Makama mususu. Ozui voix ya ferre, ozui voix ya soleil wanga. Makama mususu. Et puis ozui voix ya finite. Wa Paris wana. Na yebisa yo mwana na. Tu peux remplacer dans Lacoste. Écoute, vrai Lacoste ye wana. Andenga fote. Pardon, ça na voix. Na voix. Maman. Ça ila no yoka papa maman. Bava wana eza bava ya bien. Mais finite azana voix moko jeunesse. Ya jeune, ya ba jeune. Ya ba jeune. Bon muke tonga koli voix ke. Azatata. Voix kendaka. Ekenda. Ah, papa likambi voix kendaka. Ekenda. Voix kendaka, voix ko. Tu peux solo dynastie s'il te plaît. Comme manga kuna te. Faire aza patrimoine na Congo. Faire aza architecte, aza bibliothèque. Mutasala royaume na musique à Congo, royaume. Oto bengi le royaume Kunga. Voilà. Ah, yo lingo comparer faire na banani. Mutabimi prison lelo ali. Abimika prison lelo, fa beta concert. Ton na concert na 5 novembre. Après tant tokoyao. To beta concert na esplanade dao. Voilà. Yango moni ba maître Ig Matadi, l'avocat de Barabas, bazo solo là. Non simbite. Hein? Ne simbite. Esi matendeni. Mamba ane silite. Kinshasa za ba faire a kobeta concert na Boulevard, faire a kobeta concert na place to alingi, baza ba teke umbu. Faire soka yebisa ba ndeko na ba teke umbu ke non ndenge za boye. Chaque biloko ba na ko pumbwe na Kinshasa ko pumbwe. O te ba réseau ko yo kende ko ton église sans que oto na ba teke umbu. On va faire ça na to ko beta concert place à Zoami na kin, place tout. Donc ils a pas ba faire, biso nde ba plateau ko ya. Les padres Mungu Antombolo. Bato baza la calme, dynastie volume 2, ezobima avec impact na idéologie. Bon, Mungu Antombolo kutuna idée bon, idée wana ezaki déjà ko sangisa mais na moni ezalaki te, muto ayé na ngonde faire. Bon, faire azaki idée wana ezaki ke na peuple liboso to yeba dynastie kaka dynastie mte beta. Lelo faire élection dynastie 1, dynastie 2. Idée ko sangisa ko zobande koné ya maison mère, ko zobande koné ya quartier latin, ko sangisa bango lisusu. Ezapo depuis quand bozo la kabiso no disque d'or on dynastie ko ya na disque d'or ba disque d'or mususu etikala la mana ya mona émission mo bolo ba ke disque d'or plutôt etikala la nzela maya Turquie lelo to moni fali pupa ayeli biso disque d'or net na moment oyo to ana matanga verki sa blaye otuninga question wana te on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Moment où tu as icône ya munene akufi. Voilà, toi aussi. Ko tunanga makambo abatu te. Tunanga matanga ezalaki wapi? Toza on a lisolo day. Toutes les activités culturelles, je dis bien, est annulé. Est annulé. Maman, mais muto akufi ana yo moni pete. Tous les musiciens congolais nous sommes focalisés tozo la vienne à biso, je dis bien. Et puis je dis bien sur le plan culturel. Oui, tali pena ke o culture. Balé. Oh zango. Oh tozo beta gede. Oh tozo beta chez moko olympique eza annulé. Po vient na biso aza ko kufa, vient na biso PDG Verkis Kamwangana, grand prêtre azaka ancien président ya Sokoda. Lelo po musicien tonganda ku vie wana zaka président na Sokoda nanu ko sala bajete mutu akufi wana azaba uba. La musique congolaise vient de perdre une grande homme. Je parle au pluriel pour bino bozala kuna bokati kuna ndenge na monaki muninga na bino moko na lobaki français zaka na likukuma nango toutes les façons pe français za munoko na biso te. Voilà. Et utanga loin Tinjil ti elega matete elega lemba ezokota na bandako batu biteni. Voilà. Donc mutu akufi oyo aza mutu munene tozo focaliser tozo la vie na biso PDG Verkis Kamwangana. Donc ah tozo na lisolo batu susu te. Toutes les activités je parle bien pour l'instant est annulé. L'état comme on ndenge na bongisa budget pour na kolela vie dans de bons sens. Pas question ya batu mususu pour awa yebisa ngai to na matanga ko to na question ya batu mususu ndeni na lela nanu koko na ngai PDG
Toutes mes condoléances na famille à papa na biso Verkis, toutes mes condoléances. Kamwanga grand prêtre grand donc asa icône. Asa icône. Asa qui laisse l'icône to tika na musique à Congo. Lokola daye boy. Ba activité tout. Ezala ya bakolo, ezala baleki. Esa nile. Wana pena to solo la pempo na suko. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Tu continuer kaka activité ni surtout eza annulé. Oui, tu vas annuler pour la fête. Mais là tu rekunda aussi ça m'a ramusu sur continuer. Oh ezoya na sima. Voilà. Parce qu'on est na moment oyo. Biso tout, ba mission tout. Bazo tina ka ba condoléances. Na famille avait Verkis Kamwanga. Même yo moko uti matangati. Voilà. Actualité ni ne kangi awo, ezaka actualité day. Laissez l'actualité et Kangi Congo. Toza la maman day. Nzunga ma famille. Toza la day. Pas de question de fête, pas question de la critique, pas question à balle. J'ai dit, je le confirme. Alors là, on a parlé du peuple. Ah, toza la émission nationale. Toi qui es malin, toi qui es malin. La minute tu te l'as babo faire azara na studio. Maman. Ça akati kuna pe. Faire ça wate. Faire ça le studio. Faire na poto kuna. Mais à ça, tu as déjà mes condoléances, déjà la fête. Matang est partout, bien sûr. Tant que ça va bouiller. Matang est écoute faire en plein studio. Voilà. Oui, que Bakata qui n'a live, papa griffe, papa parole, c'est pas ça là qui. Bakati, avant de rouler là. Donc, normalement, on fait envoyer déjà mes condoléances à la famille avec Nabiso Verkis Kamwanga. Donc, ma activité tout, normalement, pour l'instant, ils ont annulé jusqu'à ce qu'on va donner un nouvel ordre. Et ça, bongo, on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Et d'ailleurs, écoute, mon takufi à sa voisin à bisoté. À sa fille à biso, à sa papa à biso, à sa coco à biso. À sa les belles la musique à Congo. Tu peux mettre les sous ma solo héros, il y a battu sans que tu mettes les solo à matin. Tu peux faire un défi à biso chaque à Congo. Ça la boulot na yo, Congo, tous les là. Et d'ailleurs, écoute, t'as les pas musiciens, tout. Après sa contribution na yo. Bon, on va pesa rabonio, surtout fait la cara na télé, va tout musu ba. T'es quand on a vu bon à la télé té. Et à la télé té na nenka ya chobo égal bika. Mais viens na biso chaque Congo, sala boulot na yo, artiste en danger, to ko fait la grand musicien mboka oyo, icône, architecte, grand prêtre donc ko sala bajete. Ah actualité ko to na ngali solo mutu té, po na rolo bateau. Ah ezaka li solo to lela na biso na ba bazolela. Voilà, c'était Bagolo, tout le monde Bagolo, Bagolo, oh, tête de Bagolo, on a le ma bé. Bagolo, tête, oui. On a vu, non, bientôt la papa, la biso, Verkis, tout ça, là, oui. Mais la vie continue. La vie continuera après. Oh là là. Pour l'instant, nous sommes mode day. Ok, c'est bon. Nous avons routine à nous. Day, oui. Là, tu zongi. Tu tiki papa, biso, normalement. So, tu veux aller solo, mon sauf que tu veux aller solo, papa. Non, moi, tu te ma papa. Tu veux aller souka, papa. Bon, yo lingo tu nangani. La vie continue. Bon, tu n'as question. Tu n'as question na. Yo za bonne, yo za chocho. O rasna olobani. Ngana tu n'aura mama disque donc na bi. Ezo kendeni. Eh. Na koloba te poto la mama day. C'est la musique congolaise. Ma question. Ngana ko ki ma question mutu. Likolo na ba ranza mena se na bangi mbwa. Oh muku atombolo. Autrement dit Chilobo. Chilobo akendo ki ma mutu po yo mutu salanga. Voilà. Na valise nanga kuna pantalon no ezali. Soki ezaya ko zwangu. Net bo na lacho. Asulu solo. Grand prêtre uti na ngomikili. Yozo bule net fendi mezazara. Bana poto ba yebe asulu solo. Grand Maurice patron. Voilà. Vous comprenez? Oh, aroya kishasa te. Kinshasa kwa tata na yo. Tata na sa komata bo commerce ya commune Songolo. Donc yo comme nous sommes ba comédien. Te na maman. Ngana mbanga na mbanga. Ah place tout. Tu touches à un, tu m'as touché. Visa na ngezo bi magala mingi te. Visa ezo bi magala mingi te. Visa na. Ya mukwata. Mukwazo tika bino na mboko oyo. Boko tika la konyonga mela bambonga bambwengi na ba evida. Ngai mikili. Na asuluzolo. Na la boye. Vous comprenez? Quand on a un mutu te ngana ko banga mutu na kisasa wate. Te loko suka na ngina tune zaka mama disque de roi. Ah mama. Zelana yo kango pena nute. Te. Te foyo. Twana matanga. Falon. Na respectaka yo na boulot salaka. Voilà. Ngina tuna bo, Mukwa tombolo. Ba disque d'or non surtout eya to muni Alain Nzambe a eli bisu na information que non ba disque d'or non surtout eya Isaiah fo. Na villageois. Na utamboka.
En tant que biso tout le monde fallait il a biso disque d'or na droit chemin. C'est que on a pesé qui a faux. Lingala nangeza bien te. Oh là. Na utimbo ka mbujima e kuna makambo disque d'or to e bakango te. Oh bobi ka. Donc sur C na makambo tali makambo wana ya ba trophée na yebi na ngango te. Trisa ko expliquer te na yebi na ngelo côté. Na yebi ka ke faire azo sala album comme na ngo dynastie. Volume 1 na volume 2. Eya butu na moi pona kombo na Kelvis. Kelvis enko yi salamba mama na nzembo. Bashoka bolingo baumba bolingo ye trapé ngai. Voilà, bah remet réseau circulé sur faire ego là que non faire ego là album dynastie premier volume les règles bien ti yango mona longo li manager ne. Ah. Yaka to si c'est le combat moko. Te. To ko moko na biso na. Na lobi boye. Po moko atombolo le to ebite so ka matanga ngoe. Te nana de. So pe ka somme ngoe. Nana de ya bien nga. Te so manini. Yo dis que on te route bako tizela ma mère. Botuna dite ça c'est interdit. Yo bela rifere ya faire wapi. Et puis nanani. Bayeba jalousie musala na yese ko panza mabala ya bato. Fero yo yebela ye. Oyebele na komo mutu. Ah, boni boko. Toi la day. Na ko répondre question wana te ma chérie parce que yo yebi faire. Oh ya faire. Moi la maman Marie ma question yebi en po moto. Oyebala à part viensone faire ye moko mbala moko abandi faire. On se comprend. To za ba reconnaissance ba vient na biso à part au monika faire. Weranson faire gola. Ndeto bandi ko yeba faire. Donc tu yebele pas mutu te makambo wana na yebi yango te wana na bango bato apoto kuna. Ngai na zaka ngai na ta ka faire. Ngana ni bureau na uti koloba na la bureau te na za fan nata ka o ya ngai personnage à faire ne natalaka osimbi faire 18h juste ata oza yingwe bongama po mboko pe zaka ya bisonyos so to ka bolaka ba province comme pays échange pété Puna biso to. Oh, na ba bongo tende nini? Poko tuma ba fika to midi poko. Congo za ya biso nyonso na Congo. Logo les a biso nyonso. On doit aussi respecter faire en tout et pour toujours parce que c'est un digne fils du pays. C'est ce que moi je peux dire. Poto la ngabwende. Nathalie Zara. As le prêtre. Nathalie Noir. Oza HM. Oza Balmain plutôt. Oza Balmain. Un t-shirt ça fait bien. Ah oui, 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 ça c'est système français. Bien Bulgarie, Chanette, il y a HM, donc simple, comme bonjour. Mais Teti collègue Nandoki. Teti collègue Nandoki. DG, il y a mon compte mon TV. Un collègue à Jean-Marie Kassamba. Bah viens n'anga passer jusqu'à yembe moi j'enfita. Non, comment la Gauloise je suis véhicule. Au bout ça n'est que na véhicule. Toto ya non. Oui, bien que nena za boye pe na futa rapé ba cameraman. Oui, puis que nous avons une entreprise dans le Congo, et le rappel, et le rappel musicien, nous sommes en Moko Tombolo TV. Kala mingi te na chela bino ale, na chela bino sko Chilobo TV. Pona maboke Chilobo TV. Chilobo TV. Oh, mais ça y bino Moko Tombolo TV vanda kuna. Chilobo TV, ba komo bena mikolo Chilobo. Oui, vite. Ala Moko Tombola comme suna. Te autrement dit Chilobo. Chilobo bena za muta makasi, pomba bani tout ça pour ça. Mama bangi makambu wa confront. Na banga mutu te likolo na banga nzambe na se na bangi mbwa falon. Oh mukwa. Ah. Nana na ba liga na ba lezolezo, na ba lezolezo ebele ba wewa. Là obito fondaka na question sukango. Là obito fondaka na sangwa mawata na sangwa ma Landry japonais to muni biso sur ma vidéo Landry japonais liboma. En tout cas pesi passe. Anan. Landry japonais te libindi moko ko follow midi. Ah. Pardon. Ana ebi na kaka. Merveille. Rambo. Mutalo bela fait quadra. Na yebi kisinjo alongwe pa wata akomi ne pa quadra. Batu na yebanga o na yebeti. Na ndenga faute s'il te plaît pour ne pas avoir le polémique. Tant bazo beta li solo ya net mutu mukwa. Compatu na ba oyo bazama na la passe. Asalini ngana yebi ete asalini. Abele li bomazana na scène pépé. Ba vidéo circulé tene bazoki na circulation ba vidéo eza bongo mais est-ce que bosalaki micro balader tina scène pepe bomona ekaza kuna
Mutu akobela liboma toza na démocratie. Toza na mboko mibeko ezali état de droit ezali. Akobela liboma mais soko beli liboma bakotika yo. Oh maman, mais soko beli liboma bakotika yo kaka na ndako te. Faut pas kamata oti CNPP. Bino bokene na CNPP bokene filmer soka azakuna. Soka azali toye tolobi. Mais pendant que ce sont des buzz. Moi je suis pas là pour na koloba makambo lukuta. On parle de la réalité et non de buzz. C'est impossible chez moi. Et quoi les gars? Impossible. Ce sont des bêtises. Ben oui, ça va baiser, j'ai bien monté. Quand on a na CNPP, na télé ma kona sala micro balader so gazali. Wana nde oya to confirmer. Pendant que ça bon monté. Ok, merci beaucoup Tombolo. Merci mon chéri. Merci. Moi salutation là bas au balandi o bat ba linga ko mingi salutation pour to comme na biso dana suka pour nous déjà tito lobi. Batu balanda nga. Bola na ngai. Bato balanda nga bo continuer ko landa ngai. Bo garde la presse nazati lobo. Kolona banga nzambe na sena bangi mbwa. Ma chérie. Ndenge naza boye naza moto nzambe. Yo satan ata oye na ba pompier na yo po osopela moto nzambe nako kita te po. Oye be maka mususu. Bon, to passe à autre chose. Ba moto atona bato to balinda balinga le bogarde de la presse. Trésor Pembele imbattable muntu muko bocho so ana ye vena nga Trésor Pembele azana Paris. Trésor Pembele mbote na. Moninga ya batu ya Bera de Prince des Amonda El Chapo azoko tala yo. Vena nga Trésor Pembele yo yebi déjà Kantimini on est ensemble inchallah. Ba pesa à soda. Suspension te mais ba conseiller à soda. Donc ba mota trop na vena nga kosa couleur les multicouleurs patron mi s'appelle Pembe. Elo konde bomanga patron mi s'appelle. Véritable code. On a un partenaire du sang. Ok. Pire vert petit, il y a petit naïe bogard de la presse. Quand ça couleur, on va la battre Barbara Mazerel. Maman Barbara Mazerel est certes la lutte continue. Donc tous ça on a toujours un véritable code depuis Panama. Via Zana Paris. Au ligne via Yeloni. Veillez là ngablo kono c'est bien au baïla battre na Paris. On monte à trop na battre balinga ngai. Mais ya mingelma sananga zape à vrai chéri. Mi gramalunza zawana. Natamoli pena Bampé de la presse. Elvis Yafo, Natamona pena bien, bien contrôlé. De Sogo yema mabe, bien entouré. De Sogo yema ben aré au fin à faire, na otala na musika na nyachoka vino mobimba bando tama na babeki, vino mobimba. Et alors metili déjà et le rumeur de on le ba porte plainte yonde au metili déjà plainte déjà. Muka makambo na raté. La rolo badoni ata oba tout mikolo iyo. Te on afinga ka faire soki ya termina na otika. Oba ngate. Te. Net mbotalika. Na mona yo dernièrement. Ye, na yo ki passe na souci na bana na ipo balinga batika la ba orphelin. Na yo ki souci mais. Merci faut qu'on épargne vie à monde. Voilà, merci beaucoup. Donc merci na batuto balinga ngai, merci na yo moko. Merci. Yo za ko tulibota yo yebi. Yo za famille. Merci na batuto balinga biso tous ensemble Congo Mokili Télévision. Une meilleure chaîne de la ville et puis dans la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci na continuer na ngai. Merci na batignon surtout au balingara Fallon et Congo na ba soutien na bino. Merci na maman Aline Mwentu, maman Aline Motema ya Jackson Baka Docteur Jackson Baka na Paris na Pesmino Mbote. Merci na Fiston Ituku MDD Business Mokondi ya Panneau Soleil na Congo. Merci na Yana de mon réalisateur na bosana ki vraiment ko bandana yo mon réalisateur Yana de maman Capriski maman Motema munene na Pesmino Mbote. Pourquoi pas na ma chérie Venise Gandhi yo mon ami de tous les jours de tous les temps la patronat il y a des places aux alliés pourquoi pas merci na Sarah et Congo Cathy et Congo à Gauthier Sweli na Luxembourg Gauthier Sweli Héritier Mbongo pardon merci na yo pelisusu pourquoi pas Hercule Banvoa tout na London City Hercule Banvoa tout balobi tozo liate Hercule Banvoa tout ton voix ta pète ton voix ta vraiment Hercule Banvoa tout merci na yo merci na ba nyo surtout o ba mesana kolandanga na Congo Mokili merci na bino pona nga to kutani mbala sima soki nzambe azongite bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres.
contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.